lelo na olinga pena tade otikanga pena beta pena liso na makamba bolingo nde ni ezalaka donc moto aswanyaki ya suka ti akufa eza mama moko entre guillemets Darcy mutatindaki ye tout et Darcy asombelaki mama wana moto. Moi je suppose entre guillemets basombela moto to cadeau tango obongisi moto ceux qui déjà moto récompense wana ezalaki par rapport ya nini Darcy na famille à Niclette qui perd le plus? La famille de Niclette. C'est simple. Au moins, ils sont montés là où l'enquête à tout naka. Cette mort bénéficie à qui? Si on va assassiner Moutou, à tout naka. La mort de cette personne bénéficie à qui? Qui bénéficie de la mort de Niclette? C'est Darcy. Darcy. La famille à Niclette, qui perd le plus? La famille de Niclette. C'est simple. Au moins, ils sont montés là où l'enquête à tout naka. Cette mort bénéficie à qui? Si on va assassiner Moutou, à tout naka. La mort de cette personne bénéficie à qui? Qui bénéficie de la mort de Niclette? C'est Darcy. Maman ya Moutou. Ou aboti. Bon, maman Lekinae. Ou bazaki ne proche. Si on a Kishasa bazo tambola baozala. Il fallait Darcy abongisa na batouana. Si on est là, moi ta koufia famille n'est-ce que mon ami. Tu dois faire tout. Il y a un audio maman boroyo kainenga oloba. Abibino lelo boye ko lukanga po mwana nga kufi bozo tuna nga ya siliki na kokwa telemi abibino bozo tuna nga soki mwana na ngai nana kenda chai na morgue nga na mona asu mwana nga te soka ya to sola rasute azala kana bino batu ba mema ezali Jimmy moko boye ndeko ya Darcy na leki na moko soki Deborah soki nani ngo soki nani ngwana ba omba bema ekuna bozo mona mama alobi yango habitant ba bisenga mwana nga koti na quartier 12 ibala na regretta quartier 12 wapi nanjili OK abi na regretta po na tuna ki ba garçon ba ndenge nini wana ya ba propos ya maman nazolo ba makamu na ngate OK ba propos ya maman très bien OK le temps di ba les salami esili maman tant mwana na kufi ba yeko betele lisolo ayeti na sanef Niclette ya nga ya kufi donc maman leki maman lenti aye wana bazo pesa e téléphone azwa babi Darcy azobenga bina ozote na ozo po ani parce que depuis ti de la benga ngate de la yebi kombo na nga yebi numéro na nga mais eza mama ya mwana na poto amoni na réseaux sociaux tellement que c'est une citoyenne française ba bengi ambassade de France muteye ko zwa ba mama na ndaku tu t'imagines un peu et si bino na ndako parce que memi bino tina morgue on ne confirmer ce qui est à moi na kufa oh là tu n'as même pas entendu dire que ton enfant était à Kinshasa. Vous êtes sur Top Media TV. Mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les abonnés de Super Promo 243, les abonnés de MK et Yokani Télévision, c'est ça. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadji Ngalapa. Cette émission s'appelle Le Code de bonne conduite. Vous savez, Le Code de bonne conduite, c'est une émission où nous apportons la lumière dans Makambo et Belé, Tolinga Kozong, Samakambo, Oyo, Ezali, na désordre, Tochango, na Nzela, pour nous informer, bino, na temps réel. Sincèrement, Internet ezo kopé la moto, vous savez tous, actualité ezali moko disparition ya Niclette ezali mwana poto atongo oyo boni liwa eye kozwaye na mboka na ye awa na Kinshasa mais liwa na ye ezali na makambo ebele tout autour de ça. Il y a beaucoup de personnes même au bazo kende au-delà pour dire que Niclette aya Kinshasa ça fait plus de 2 mois où sa famille ezalaki informé te Niclette famille naye et kozwa information ya Niclette que elle est à Kinshasa lors de sa mort. Bande ko balandi émission oyo je serai avec Mireille c'est je peux dire il paraît que c'est sa meilleure amie. Souvent, lorsque Niclette est à Kinshasa, bandaki peut passer moi temps et belé avec Niclette. Voilà pourquoi tout le monde est invité na plateau. Il y a 3 chaînes tout le monde est zoa lumière na makambo oyo et sengeli. Mais sur cette émission, mesdames et messieurs, beaucoup tenir biso rigueur parce que cette vidéo ça va choquer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent entre les deux familles oyo. Batu belé ba yebité bazo kolobate parce que nous devons parler pour aider ces deux familles. Il y a qu'on respecter mémoire, il y a oyo auti kotika biso azala mabe ou azala malam. Vous allez écouter na émission oyo juste avant la fin ba continuer la bino ba audio ya famille
ya mobali ba otio la bino ba audio ya famille ya mwasi et puis ba otio la bino même ba audio ya réunion ya famille au donc les cas qui parce que notre consoeur au Azali Awa Mireille elle était présente une façon ya koluka ko accompagner sa copine Tina Suka ya mokolo na ye ya Suka oyo auti kotika biso soki to lo balangage moko na équipe technique bo fond la biso et juste le plateau une façon ya copier sa madame Mireille qui est une concert à moi maloba poto luka moeto banda émission Oyo. Mireille, Mbote. Mbote, tati. Bonne santé. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Hein. Ça va, ça évolue. Ça évolue. La toute première fois, au Lekana, dans les cours de bonne conduite. Hein. Oui, c'est une première. Ouais, une première. Très ému de partager ce plateau avec toi. Très bien. Très bien. Tu promets na abonné à les 3 chaînes oyo eza liboso na biso ke okoloba rien que bosolo et pas ya bandeko bazokolanda. Oui, je dirais na kaka bosolo par rapport à onga na yebi. OK. Je ne vais pas inventer des histoires ici sur le plateau. Très bien. Na makambo nga na yebi pe na bosolo. Très bien. D'abord, lorsque vous entendez parler ou bien le titre et émission le code de bonne conduite, ça vous dit quoi d'abord le code de bonne conduite? Vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de dérapages. Hein, très bien. Domaine, tout ça, là. Très bien. Beaucoup alors énorme. Je sais qu'on ne peut pas changer quelque chose qui a gangréné la population ou bien le média à niveau. On ne peut pas changer ça du coup comme ça, mais déjà avec des émissions, avec des titres pareils, ça permet à ce que déjà un titre ya pamba, à fond la maman là comprendre qu'il y a de conduite et il y a de bonne conduite. Très bien. Donc code de bonne conduite, donc Naza d'accord. Très bien. J'aime ton intelligence. Merci. Ton impolitesse se cache derrière ton intelligence. Je suis impoli. Mais c'est comme ça avec nous les Congolais, lorsque le savoir est comme les cas aux alliés nabosembo ebele batu ebele bakoma comme on angolo kola signe il y a qui impolitesse. Aujourd'hui la presse est dans la rue. Il faut qu'on se le dise, la presse est comme l'élo, il y a des poches, il y a des musiciens, il y a des poches, il y a des belé, et comment même monnayer. Toi, en tant que professionnel, il y a Moussala 5 ans à l'université pour aller justement apprendre comment Kosala Moussala na yo oyo. Lilobani nyoko ki kozala na yango na Moussala o bazoko bebisa bazoko boma bazoko chosifier. Un métier très noble. Très bien. Très noble qui permet à ce que la population nyonso la tourner vers nous pour apprendre des choses. Tous à reflet à la société. Okay. Mais en tant que reflet à la société, est-ce que ce que journaliste par rapport au reflet que nous donnons comme reflet, est-ce que ça y a Très bien. Parce que vraiment il y a n'importe quoi à la télévision. Pourquoi moi je pense qu'il faudrait il y a presse, il y a médias, il faut réguler mon pied parce que ce qui se passe à la télévision, tout le monde se permet de faire n'importe quoi. Très bien. Et comme il y a quoi la télé-réalité. Or, il faut faire la différence entre une télé-réalité, une émission et le journalisme. Il faut faire une différence. Très bien. Télé-réalité, c'est l'eau comme c'est autre chose. Parce qu'au Congolais, tellement sur laquelle on a des exploitants, on a il y a moi une télé-réalité, à côté, c'est aussi qu'on a journalisme. Donc, ça ne peut pas marcher de pair. Et je regrette pour ça. Mais malembe na ba émission code de bonne conduite pour comment on changer ma carte. Très bien Mireille, je suis très ému, je suis très d'accord avec vous. Et du coup il y a une question Ezo Matangai na moté manangai Obé et Mati. Et il y a souvent ce qui se disait, toi tu viens de la télévision en clair, il faut qu'on se le dise. C'est quoi la différence qui existe entre être dans la télévision en clair na biso tozali na réseaux sociaux nanzela il y a YouTube? Il y a une très grande différence déjà par rapport au principe. OK. Par rapport au principe de la télé, na YouTube est presque pas na principe. Très bien. Mais télévision n'a pas principe belé. OK. Par exemple, moi ça na YouTube, so bâti à ça direct il y a télévision, une émission direct télé. Ou comme na moi passe. Très bien. Mais muto outi na émission télé. So pas na YouTube on a ba lacune pe mwandambo. Parce que outi pe na ba principe nango na ba vitesse nango. Ils ont ba règle nango faut respecter. Très bien. Entre autres, ils ont biloko moko, ils ont 2 lignes parallèles. Ils ont tout en athée, mais ils ont qu'un moko. Très bien. C'est seulement ça. Et puis il faut savoir une chose que muto a ou meli na TV. Sur un internet, faut mettre la moi diamba. Moi diamba, c'est-à-dire. Donc il faut muto bouger moi ndambo. OK. Il faut comprendre ndenge jeune ngo tambola, excusez-moi.
Pour nos cocango, ceux qui te recocango. Très bien. Parce que moi, j'ai fait la télévision en clair, je fais YouTube aujourd'hui, mais en clair, ils ont permettre Ngaïna déjà moi avantage tant on a YouTube. Mais mon YouTube sur la TV que ils ont un film à terre, alors on a un bel faut apprendre. Mais là où il y a les normes, il y a le principe, il y a l'éthique. Mais tu as abandonné ou tu as laissé. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher là où se trouve trop de parvenus, il y a trop de n'importe quoi sur YouTube? Sincèrement, au départ, je ne voulais pas faire YouTube. Très bien. Je salue John à Londres. Okay. Ils m'ont bêté avec ça. Okay. Mireille, tu dois faire YouTube, tu dois faire Ozana talent à YouTube et tout ça là. Parce que moi j'ai fait l'animation télé. Okay. Quand il y a l'animation télé d'abord. Parce que moi j'ai un journal télévisé, j'ai l'animation télé. Très bien. La radio. C'est ce que j'adore. Surtout la radio, j'adore. Mais si quoi yo, tant au monde a tic na présentation, il y a une tranche matinale. Avec YouTube ça va aller. Okay. Et c'est le monsieur qui a décelé en moi ce que moi-même je ne voyais pas. Et abandonné au mal à l'aise. C'est à cause d'un accident. On a beaucoup de YouTube. Okay. Parce que je ne pouvais pas aller à la télévision, et tout ça là. Je suis restée à la maison, mais moi si même si mon mari est milliardaire, je vais travailler. Je vais lui demander, chérie, je dois travailler parce que je ne serai pas. Okay. Okay. Je me sens utile quand je travaille. Très bien. Quand je ne travaille pas, je me sens inutile. Très bien. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, mais personne ne nous chaîne. Dans la chaîne, na bandi, sala. Et c'est petit à petit qu'on s'est mangé, c'est comme ça. Et puis quand on m'a dit qu'on payait aussi, je dis mais non, c'est un travail. J'ai essayé de faire mes recherches parce qu'avant à côté loco, il faut beaucoup de recherches. Dans ça des recherches, il y a des gens intello qui font de la presse en ligne. Il y a bien à qui t'occuper na propre. Et j'ai voulu maintenant entrer dedans sans pour autant insulter les gens. Très bien. Na longo il va partir na moni mabe. Na binga na ko finga raté mais na lo ba vérité. Très bien. Merci. Mère amie à Madame Niclette. C'est là où le bas blesse. Awande bisika boni. Oyo ceux qui obéissent attention aux anangamba mobali faut luka koka so obéissent attention aux anangamba moi si au luki mo makaya bochi wana parce que à ce que toujours kotande YouTube ango oye ayaki nzambe pe asale grâce à yokutana na tonton Tadi lelo toujours luka moito ça l'émission. Mais j'en profite pour saluer le meilleur abonné, le meilleur fan, je vous salue président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouan, Fatou Dokonti Makiala Kumba, Sola Bambemba. Un grand merci à ma mère, maman Bijon Ketani, maman 90%, au Bonga na papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzimga, la cour suprême. Merci beaucoup maman Zozo. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, qui l'a mère à Calgary, c'est-à-dire Yanga. Donc yo lingi to kabolate maman Deborah Lubanda qui l'a mère à Calgary, Berthe Konde. Lettre M, yo penos appena M. Donc M c'est-à-dire masculin bena wana bena masculin bena Berthe Konde ça me va droit au cœur. Et un grand merci aussi à maman Yvette Mbango. Voilà. Tokende très rapidement nanga mbuya émission o bisika boni to lukato banda émission o yo nangai oyebani ma papa okoti makolongulu na YouTube. Témoin. J'aime bien même si na kati ya YouTube natikalaka na éthique, tu vois. C'est toi qui as une éthique même à Kolongulu. Est-ce qu'on va dire des vérités? Voilà, bon, vérité, bah voilà la vérité. Bon, lokola yo sengi tola tado sachete to kendeka bongo na kanisi tolongoli to changote non mais ma papa tolongoli ma papa. C'est-à-dire pour que tout le commetto ni atapena ba mabele pena ya mabele. Voilà, OK, trop loin. Or moi j'étais juste tout autour de Makambo Yolobi. Merci beaucoup. Niclette. Ce nom de Niclette, ça te dit quelque chose aujourd'hui? Ça me dit beaucoup de choses. Mais il faut que tu aies non, pas autant, mais c'est moi qui... On a une journaliste Baraboui. Non, non, non. On a besoin de terrain. Vous avez besoin de terrain pour ça l'agriculture. Benga biso, benganga na numéro bakwa afficher na seto pe bengi tadie ngalapa ngali ngo bengi bongo to pe bengi ivipan kande to salaka ou bengi ngai so ningo louer ba hectare pour ça la bilanga. To ça na moins cher contrat c'est ça 1 an renouvelable. OK. Na site ya maman Biusi el boye bié wa imba Marina ne va pas. Nous wana. Olingi pe osomba.
20 sur 20, 50 sur 50, 100 sur 100, 1 hectare, on vend. Déjà, moi, courant c'est vraiment place moya bien, ça na bibois, au bengi biso to accompagner OK au visiter, au linko sombo sembe ça na ba bon prix. Er yango ya ko makolo lupango bando yo kola kila bana baninga onoko bakangi ondo kipo nini ndeko na mwasi akufaka te ima lupango bengani bana. Er yango bibo ezana zo lupango tika pe bana na yo pas pe bakolo lupango. C'est tout ce que j'allais dire. Ah, merci. Mabanga ba limisanga sikote. Ba journaliste. Mais beaucoup de différences dans la société entre biso na ba musiciens. Ya solo. Mais différence dans la société, de biso nyoso to koma goliaka na mabanga. De la société. Parlons de la pauvre Niclette, celle qui était hier trop chère. La regretter. Faut bien la regretter. La regretter Niclette. Parlons un peu de Niclette. Oyebi na nu ndengeni na vatokota na CG makambo. Bon, Niclette azam tabate belé hein. OK. Pour ba musupe rota ba ba yebi ngati. Ngape na bipe bangote. Très bien. Pour muto na bate belé, batonga asa sarate journée internationale ba na yeba na bino boya lelo. Te. Pour beaucoup na bosa la connaissance te. Nga batu musu to yeba no na bango. Musupe ba yebi yo ba yebi ngame ba yebi te ke biso ba yeto yebani. Vous comprenez? Donc ça bongo dans ce moninga ko kamote mais c'est une femme ou une fille qui était vraiment entourée de gens. Abano linga la joie de vivre. Bien-être, bilo ya bando linga vie. Il y a bien. Il y a pas. Et là il a prouvé ezali sous-sauté wana phrase na yeda bando loba mingi. Voilà. Il a prouvé ezali sous-sauté, da prouver qu'il a nyonso na mokili. Je crois même que atako ezali si tôt, mais tout ce que le fille rêve de faire avec des occasions au salon. Tout ce que beaucoup de choses que le fille rêve de faire. Très bien. Même si ça fait pas 40, 45, na ba salité. Mais déjà na jeune âge na sala qui déjà. OK. Très bien. Mais pourquoi aujourd'hui tokinena nona logique oyo yozali muninga naye il s'est dit beaucoup de choses sur sa mort, sur sa disparition. Famille ndenge tozoyo kana ba etando ike yo peut-être aux la vraie version que ndekwana mwasi aya Kinshasa plus de 2 mois famille yebité ba ye quoi prendre juste jour ya liwana ndiye nde famille eye ko yebake mwana na biso mwasi azalaki na Kinshasa awa ça fait déjà 2 mois. Est-ce que ezali mambo solo? Et on a pénétré solo. Azalaki awa eleki 2 mois mais 2 mois déjà bandai kokopa. OK. Parce que il y a des audios. Il y a de preuves. Okay. Maman parle au bagage comme interview. Maman Léonie que je salue, condoléances à vous. Condoléances à toute la famille. Cathy n'a pas si on veut tester avec Zali. Parce que pour plusieurs raisons, si on va au canal pédale n'a été noté. Peut-être après parce que tu as la accord minga dans ma ligne. On va passer la minga on les alité. Mais et ça la passe. Il y a au moins admis sur les canaux internet. Il y a un moment quand même. On a qui moi val moins d'âme ya famille pour na tuna qui makamsusu ndé va permettre nga hier j'étais avec maman na réunion à famille ozaki ko opposé ba Darcy na côté à maman j'étais même comme témoin mise au wana ouais ba vraiment la pe ba illustration des oleka awa et ça dit que ça fait mal de entendre ce que tout le monde dit moi na tant biso to bala ka biso ba jeune tant to kuta na so nga le ngala pangana to kutani maman oye batene to kutana ki très bien ouais papa oye batene to kutani mutu o ayebi yo to nga bien et ko biso mbali ba parents ba oyaka ba ko apprécier na moi laps de temps brovana na biso mais ba kozana biso chaque jour. Très bien ozo mona maman a lobby yango habitant ba biso nga mwana nga koti na quartier 12 libala na regretta quartier 12 wapi Nanjili. Ah OK abi na regretta on a tout na ki ba garçon ba ndenge nini wana ba propos ya maman nazolo ba makamu na ngati OK ba propos ya maman très bien on a yebi na vanda côté là temps ba refula nga na poto wana eza maman Léonie o azana na Kinshasa azala kwa maman Leki ya camarade na biso OK abi na regrettaka mais moi na si alingi yebi ka biso to keto na mobimba ouais abi pesi donc akei na kati sikoyo l'homme lelo na olinga pena tade otika nga pena beta pena lisolo te toki na makamba bolingo nde ni ezalaka omoni nde ezana so to lingani soki ngai na lingi yo na komo ebiso solo na yo kuto solo na mama na bino te so nga na renforcer ko solo la te na mama na bino mo sima befo boyanga kuto ka le même sur les champs to kabwani ata na yeko kuta na mama na bino boswanaka so nga na yefo na yeko chakimia ouais voilà une femme voilà un homme au côté na famille ya mbatu soko yeko kuta bango na conflit yo conflit wana etali peu importe grandeur na ngozaki nini très bien yo luka kimia na kati merci ate ko za semblant ya kimia mais tu ne peux pas au côté na famille ya batu ozui okuti likambo au renfort au pelisi yango accentuer au côté division au bâti division lisusu
division wana na msela kinanga pona famille to sona ngana vada na lekinanga to vana pe une net to sola te ma lekinanga mais soki likambo ekoi na ministre wana ko yela yo elulu okokati très bien vous comprenez peu importe to zana ngo na ko permettre te mobali nanga kota na ba circuit wana bitumba nanga na lekinanga tika nganga na yeto to bunda poto obongisa kaka très bien parce qu'on est une famille c'était ce qui manquait à Darcy tango koti na famille ya mutu ko kantate Aurelia nyonso te à une famille, elle appartient à une famille. Et que famille, on a moni, ceux qui Nickel a 30 ans, Darcy aussi a 3 ans, c'est que 27 ans a passé à mon abattement. Très bien. Il ne faut pas l'oublier. Pendant ces 27 ans, tu ne sais pas ce qui s'est passé dedans. Tu en as incompris, tu en as mais toi, tu ne peux pas te permettre de revenir au côté. Yo yo accentué pour moi ça coufi na maboko na moi j'étais là il y a un audio maman boroyo ka inenga oloba abibino lelo boye ko lukanga pour moi nanga coufi bozo tuna nga ya siliki na kokwa telemi abibino bozo tuna nga soki mwana na ngai nana kenda cha na morgue nga na mona asu mwana ngata soka ya to sola rasute azala kana bino asala ka ba bar na biloko na en fonction ya bino abi soki mwana na ya kenda kozwa ce qui est l'eau on ça na kimbuta asala ngo par rapport abi nikata abi chango côté ni abi bien côté batu ba mema ezali Jimmy moko boye ndeko ya Darcy na leki na moko soki Deborah soki nani ngo soki nani ngwana ba on ba mema ekuna très bien baba salisi ekuna esimbite biloko ni sala kuna nikata tikango bango mubazwango tina nde bayeko memaye tina nde ngayeko koma na nani na asa 9 sur côté asa 9 la place fala fongolsa fala wa sala ki restaurant sika vous comprenez mama ya mutu wa boti bon mama leki naye o bazaki ni proche so kaza na kishasa bazo tambola baozala il fallait Darcy abongisa na bato wana siko lelo mona batakufi famille est-ce que monani tu dois faire tout yango bango balobi beke matanga wana basala muna côté na bango bango bakosala na compte que mona wana za mwana bango et que bien fait nae l'équipe tellement ébélé maman les qui on a bien mais là na 3 na poto bien fait nae l'équipe tellement ébélé ba oncle ba tante ba so témoigner mais bango nyo c'est pas dans le même langage que moi na banda kutana na Darcy plus personne ne le voit donc s'il faut na batsa na makambo lobby selon ce que moi aussi j'avais appris que libala na yena ndeko na biso wana e kabola yena famille ezali pe makambo solo exactement c'est ce que la famille déplore-t-il yango même baboyi bayi ya matanga ozomona degré kanda na bango baboyi et les gens qui viennent dire que non bana da ko yokana te na famille na bango ba na problème te qui va lever le doigt pour nous dire que na famille na bango batikala dans la problème na mutu te et yetoye ba que tozoni problème to robongisa na biso très bien maintenant ce que mutu mo ko troisième personne à côté ko mo benda ngo mulai c'est pas bon olingo pisanga Niclette banda bota makati na ninga yiko kufa na batikala dans problème na famille na ye asilika la bango pe pendant 2 mois 3 mois mais bah quand on dit qu'il y a tout et comme il y a solo vous comprenez Cathy que je salue maman azobeta li solo ezali awa tozo ya wana mais toki nanu lokola bato mayele yo pozali mopanzi sango ozaka mayele makasi mais tout ça la analyse oyo ensemble à moi consciemment je connais que c'est ma famille la famille Ngalapa. Aujourd'hui, je me marie avec Mireille. Mais Mireille a vu à Longolinga Pembeni ya famille nangai. Alingi ngana zala attaché kaka na famille na ye. Et loko ni nekoki kolongola ngai pembeni na famille nangana s'attacher ka na famille ya mwasi nangai. Na bossa na bango, toyoka na kapete, na sala pe na uti, mboka na ye Kinshasa awa autant de mois sans pour autant na kutana na bango tout le baka o tozo kama makambo ya nzungu oyo bachaka Niclette oyo ba avegla kaye ezali mambo solo ou bien ezali kaka babi lobby oyo ya ba etando yeke bon appela na ninga kota spiritualité mingi na kota te pourquoi parce que na maîtrise te so ba tout ninga preuve na ozana ngote très bien même devant justice mais c'est que je sais bolingo pe ko sa mutu buzoka non mona te ke ya na bino pena ke na bolingo moko bobo pe kisi bobeti papa lobi bo lobi na ye lisute ya ke ka kuna komaka et ko dépendre ce qu'on a maloba nini mobali wana ebisi ngana oluka bolingo nakutana na bolingo o ngana moni keza bolingo ya bien pona nga etenga pena na fani na kiti bolingo na ebisi nga ça tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça tu ne fais pas et bele basala assez détaché na famille akomi na ena mutu wana dam susu ye mobali ebisi ke famille eza bandoki bamba salo mabe ainsi de suite
Après, c'est peut-être ma preuve na ndenge na bango. Moi, c'est un lima. Alors, se détacher. Alors, comme on fait un aïe, pour c'est ce qui s'était passé. Ça arrive, même par amour, ça arrive. Très bien, mais Nazan a besoin de ce qu'on a tout na yo question moko oyo parce que na yebi ki ndeko na biso ya joueur abalaka ndeko na biso oyo ya mwasi boni famille lelo bakoloba ete akabola mwana na biso e bongo na era libala bango ba participa na libala ya mwana na bango te bakenda libala te bazala te bazwa biloko ya libala ya ndeko ya mobali wana te bazwa kasi balobi ke mikolo ya suka oyo bango na le couple bazalaki ensemble na ba mikolo wana. OK. Le temps libala esalami esili maman tant mwana na akufi baye ko betele lisolo ayeti na sanef Nikleto yanga ya kufi donc maman leki maman lenti aye wana bazo pesa téléphone azwa babi Darcy azobenga bina ozwate na ozwa poani parce que depuis ti de la benga ngate de la yebi kombo na nga yebi numéro na nga na ozwate il faut te fan de la makam parce que makambo eza liwa mona eza clair. Très bien. Vous comprenez donc baye baka tant baye ko sala pa ya na bango ya liboso mais mariage civil maman lobby yango clairement na zana ba audio que akendate bakendate bakangande kati na makasi bese kati fo kende yano ndeni akosala mariage civil yo zate bakenda mariage civil te na ndenge nini po mariage civil bango te bayebi te bamoni yango na internet mama zaki na église sœur moko église ayebisi tala omoni mwana bino abali bongo yo bengi biso ta biso oh mwana ngai atali abina yoki na soni azaki obligé ya kozonga na ndako kwa tuna bandeko oh mais nani oyo mariage na ye civil oti kosala da civil faut lata bilamba kende po bika ba momba za uta da ba poto za na bilamba moko ba tshaka pembeni tout ça la bimisi ya mwa ya nini ya kitoko apesi mwana bi lata kende mwana boya bise ko kende voilà déjà on senti que les bas blessés déjà mwana tanga ke ikune bimisa pe makelele famille à Darcy balobi soki asala kiso nini oh écoute ndeko na yaki alinga kiso nani makelele bandi Yaya a tombé la leki na mais c'est ce que aussi j'ai appris que Niclet dès son vivant abano linga nani katite na katite abano simba et ça ka ben compréhension mo que salami kalate awa. OK so ko tali ba na ba conversation ba solo laka na ba audio ndenge ni azo benga isinga leki na ngai fi mo ya mado afingi ngai na internet parce que to yoka na kate ko yebete na masolo bonde dis-moi simba te elekate po ça ba intimité na yo na mobali na ozomona siko tango siko ni kati atakaka ya mado po ayebi ba danseuse na attaquer ya mado nde Darcy si quoi ça qui est fort que ba kabwana vous comprenez OK donc pour na ko protéger réputation ya moi sinaye merveille a sali que ouais ba que so kati na monde kati za muta moto OK ninga banda ko attaquer merveille merveille a bengi mobali azongeli makamu na ngai na moi na ya na Niclet kokota ati vous comprenez ndesco moi si peut-être ni téléphone qui n'est pas incompréhension ce que bandi amoni que so ke nango na direction on est ko simbate faut panza bango OK nde kati ba ko ba na ya na e. Il y a des choses graves, il y a des choses sérieuses, mesdames et messieurs, mais tous on a nos audio et puis on se retrouve tout justement après. Avant que na audio, na loba moi 2-3 biloko. Na linga kepe mingi maman international show na pesi mbote mais ba propos moko ba lobaki na kati ya ba vidéo wana c'était pas juste c'était lokuta maman international show oyo ya Afrique du Sud OK Mireille OK je sais pas si c'est ma grande sœur ou ba âge na YouTube déjà compliqué disons que Niclet tabota na mboka Niclet tabota na Kinshasa OK fille bakisi akezela na toke akei poto mwana mukie bache choko na kibo mwana te yo ngo bisanga ke so mundela linga adopter mwana mutu mwindi basala bachaka mwana na choko non jamais soki mutu linga adopter mwana adoptera ye na couleur no ça nango d'ailleurs la Éthiopie kuna ti lelo ba adoption ça la main vous comprenez romona Rihanna to Angelina Jolie ayeko adopter bana na Kenya achaka bana na choko te bakenda bongo donc c'est quelque chose qui n'est pas fondé de deux moi tabakisi tout ça sérieux webi na Congo za neni tade ndengo za boy tadi ndengo za boy soko pa fuki na minute ba effort nyo so fournissa mutawe ba hotel ouais sara to la pe ba na kisi walo batu nyo so ba yebi na ko siko ba pasi yo ya mona soko ba nyo beto lem sur lila vous comprenez congolais a supposera que
quand tu n'as pas encore 40, 45 ans, c'est au Bongi, c'est dans la Kissi. Très bien. Or que dans pays étranger, on a un chef Libanda Yamboka, chef Nangaï, Amukolo Nangate, Nalamukolo Naye, il y a 22 ans. Un chef d'entreprise. Vous comprenez? Si tout le monde métier libéral et comme Bélé. Oh, déjà, société na honte. Le seul qui pas fou qui penait que pas fou que c'est position. Comme na Kissi. Kissi à ma casse. Na comme PPD. Donc tu kotambola awa na yo. Na Yves. Tozongi do. Hein? Nani mtayebi? Personne. Skotango lobby, bon mon nga chaîne etombo mabobi ke na simbi Kissi. Obani pe ko bundisanga ko kanti pe ke nzamba ko tika tikio. Non, c'était une fille qui savait ce qu'elle était en train de faire. Il y avait personne qui frappait pour Simba. Ce que Simba a reculé, qui a loupé sous. Et c'est comme ça. Et puis il y a qui a kabola na bat. Les pambolines outi na famille na ye. Pour famille na ye ba bando CP là. Ando CP c'est mettre ba papa na ba maman. Yango nde ba bando ko CP. Pour ça ça témoignage ba papa le ki bana makulutu. Obi na ba tebele ba na Kinshasa oyo. Yeko bongane zaka ya famille na bango kaka. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais yesko za mutu moko alongwe awa akiti papa le ki moko avana na lubwaku. Akeko sungaye azongi. Mais balobi yepé dans son vivant azalaki malamuté azalaki fille moko ya ba millier yebi ba fille ya ba millier ba mibali ebele mutu pe ya ba gris et puis nasilisa yo koloba était silika bien zela nasi sa question et puis pe bambasu oye akufeli nango il paraît ezwaka kaka mutu oyo ayebi likamso yebi likamute jamais biloko wana ezwayo donc c'est-à-dire entre les ngangande basala nakaba biloko wana yango moni ezuye et memieti na liwa n'importe quoi innocent ba comment kombo wana innocent ba bisa ba dans le ba innocent ba lumete le mot innocent veut dire quoi mutu ayebi likamute donc quand tu comment on a dictionnaire pour dans les villes mutu musu akoko zalelo ko zuye non pas parce que ayebi likamute parce que peut-être vu des prières ezamuti ouais Ezouaka. Parmi ceux qui ont yebi ezuye. Bon Bible écoute le malheur atteint souvent le juste. Le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ouais. Parce que Nzamba yebi que même juste a roko za toucher. Mais Nzambe a robi qui ça. Très bien. Mais si quand on a touché wana, il faut le sambo. Maman na zala ki wana zo lela zo luka mona na ye. Ce qui moi na koye ko zana conscience ya kozonga pa maman na po maman na za mutalo sambo. Maman Léonie. A mutalo sambo za mutu ya Peniel kuna pa pasteur Walo Mushenga. Ce qui peut-être ba kutanaki mbelem sou Niclette akufite. Ce qui peut-être ba même qui Niclette pa ba parents na ye. Nga lokola maman mwana na ngai. Makila na ezo tata pete pate pana Kinshasa oyo. Mwana nga zo ka pasi. Ndete azalaki na famille sans famille ngala pa. Obi prière à Sambeto. O bati ya mutu libanda nzoto nezi na se. O bimaka après une semaine soko la raté. Pona mwana nanga na osalango. Ça fait mal. Vous comprenez? Donc que les gens cessent de dire des bêtises. Au moni nga en tant que parent, moi nanga ko sa mabe na silikele na tie kuna mupandi. Mais na ro ninga ta kufa. Très bien. Na ro ninga ta kufa. Malamu na mona kela musika. Pona yebi ke muko lelo to lobité conscience ne ko zo. To kutana kaka aulukanga. Akolukanga pona za parent na ye d'une manière ou d'une autre lukanga. Parent moko ta ko ninga mona ne da sali da effort ya modèle wana akufa ndinga wana. Vous assure que na Darcy, na famille Niclette qui perd le plus? La famille de Niclette. C'est simple. Au moins, ils sont montés là où l'enquête à tout naka. Cette mort bénéficie à qui? Ce va assassiner Moutou. À tout naka. La mort de cette personne bénéficie à qui? Qui bénéficie de la mort de Niclette? C'est Darcy. Que cela soit dit entre nous. A ko bénéficier nango siko na lolenge nini na temps. A kena da poto. Ya bénéficie. Yo so ba ye kozwa ndeko na mo eme na poto de ya bénéficie. Bénéfice à liboso yango wana. Atikeli yo mwana na poto française. Ya bénéfice te. Bénéfice ya mibale. Ya mibale. Après si on avance na vie. Ya bénéfice te. Ya be équipe ozo ke beta. Moi si on a kotisa mayela tia bambongo. Après ce nyonso. Il t'a tout donné par rapport à ta vie, par rapport à décoller la vie. Oh bah jeune et belé bah oh Luka. Attends moi ndam. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui ce qui se dit que c'est son homme qui est à la base qui a occasionné aujourd'hui à Fongoli la porte pour que le diable ou Batouba kota facilement pour même molimo yandeko yo na lilita et ko kipe ko zala mambo solo herbino bobanda ki ozala abada ki oloba nanu nini maman te Niclette aimait beaucoup son mari. OK. Peu importe bazaki
déjà en train de divorcer. Parce que dans la procédure, il y a divorce. Ok. Dans la procédure, il y a divorce. On a bâti Rabatou, Bokeina, nous battons la penza. Ça vient du fond de vous. Parce qu'on a assez un coup de colère. On a divorcé. Maintenant, on va nous sentir que moi, vide, na moté, mes alliés, moi, nini, moi, tonton, m'a comblé un moté. Je disais, Darcy peut ou ne pas être lié à la mort de Niclette. Très bien. Mais, et l'autre peut s'y est faute le plus. Parce qu'on a le batté, on a besoin de preuve. Et l'autre, on a dit qu'il y a un audio qui nous montre que clairement, hein, Ezalaki, Moutouya Souka, Oya Sonyaki, Niclette venait de chez Darcy. La dernière personne a soigné son basse. Ok. Ça va bien, on s'occupe de ça. Ils sont l'équipe, maman, ils ont compris. Son anezali, son bassou, ça, sa maladie. C'est normal, ça passe. Donc, Moutou a soigné qui est Souka, Tia Koufa. Et ça, maman moko entre guillemets, Darcy Moutatinda qui est. Et Darcy a sombré qui maman wana moto. Moi, je suppose, entre guillemets, parce que la moto, to cadeau, tango, au bongisi moto. Ceux qui déjà moto. Récompense wana ezalaki par rapport à Nini. Ok. Déplace ma zone d'ombre ezali. Moto wana tango sombeli maman, wana tango tindi maman wana. Et ça par rapport à Nini. Nazana oncle, on a confirmé que Moutou Yasuka ou atindaki Moutou lundi, c'était Darcy. Atindi maman moko boyanjili, lo mwa ndengwana, Mouta simba ki mwana. Mwana bala moko respiration est changée. Ok. Ce que moto wana zo qui a récompense c'est ça parce que abomi to eza nini to ezaki avant c'est rebongisela et moi si que non na lingo bongisa moi si na ngamba ngomba alors zoa. Ou bien pour le transport, le quoi qui transport a passé, na sombelo ka moto po okoma kambango place. Talaka moi c'est joke. Oh mona. D'abord c'est ça. De deux, place ni ils ont incriminé pourquoi parce que tant moi si ayaka Kinshasa parce qu'on l'a raté. Darcy a wangani a lobby que a moi si naité. Jusque là divorce de la prononcer. Darcy a linga abota. Andimi ngo ba audio eza place andimi que abota na yamado. Et à moi na on est ayi. Côté Moussoussou, Darcy a lobby que certaines personnes disent que approche à Darcy, explique-moi ça. Au moins, on a placé ça la flou. Zone wana o bato bazo loba bilobele ezala kitorote. Eza lokwa neti ngana toza ensemble. Yo boti di bananga na sidiki na bibi na kei. Ngape na keko linga pona prouver yo. Mais na kati ya mutema biso ba to boyana te. Tozala ensemble. Il faut que tu signes un papier à divorce. Mais c'est ce qui signifie que non, il y a un kabwani le papier et non. Donc jusque là, ils avaient quitté après comme il peut solo là, et tout ça là, et machin, il y a des arts. Bon mais comment reconquérir mes thèmes à moi ainsi de suite. Si on routine de la ngaï mutu quoi simba intimité na c'est que quelque part j'ai confiance en toi. Au moins il place ni Darcy Azali un peu touché ou bien un peu prise salut un peu moi tâche à makila modo zuina elamba pembe grave c'est que si moi ça la batour et consort yo bokabwana moi si me bandeko na onde mba accompagnerai batambola na moi si basala rani makamnyo so bazo sala bandeko ya moi si bazate bandeko no baza mais bokabwana. Comment vous expliquez ça? Mission ezalaki nini objectif pe ezalaki nini? Ce qu'on suppose que bokabwana il faut bien bandeko ni sabangi ngana moi si na to kabwana makamuna e abu pia ake na famille na ba. Très bien. Baleki na e baza baja jeune ba yaya na e bandeko ni basi ya mibali baza wana. Ndeni azotambola kana bandeko na bino pendant que yo na e bokabwana. O mo la so le bito talango de près ba to ba lo ba bilobela ba yebite. Batika ko salir muta akufi déjà batika. Respectons quand même l'image ba oui. Famille ya nani bazo silika bazo lo bazo. Famille ya Darcy muta bazo salir réputation ya Mooi. Pourquoi? Parce que bazo nga ba se laver. En cherchant à se laver, tirer le drap de leur côté, bazo lo ba n'importe quoi et qui ne sont pas d'accord. Et plus grave c'est que Darcy ti abala mwasi. Ti batane so pas na benga famille mwasi na. Batuni to tuna Darcy question à répondre dans un commentaire. Bino bo finga boy finga. Maman Léonie alobina tout na bino boy. Maman ya mwana wana oyo bala na poto. Beaucoup d'années aide à 7 fois. Yo amema yo akenu na poto oui. Maman na ye kuna waza na Dubai kene ba faire. Yo na ye beaucoup d'années combien de fois? Darcy na maman na beaucoup d'années combien de fois? Tango moi si akufi. Darcy était au courant. Pona nini na benga ki famille moi si te. Faut bande kone bazala wana. Pour nani abengi bango te, pour nani abengi maman ya moi si to bazani na poto. Abengi yete. Ba apprendre par des amis.
na YouTube, na Facebook. Oh là. C'est choquant. C'est choquant. Et puis si on lelo zo benga bango po boye bo fanda bo lela na mwana ensemble. Maman tuni bango na zana audio a to chango. Atuni bango bi mwana nanga kufa depuis samedi. Lelo to que presque une semaine. Lelo ne bozo ya. Une semaine après. Ata mutute. O ayepa na biso. O ba biso bo beta binabi mwana na bino ya mukie. Na bosa soki bene. Bene wana ba tambola pena nani? Nani Clette? Est-ce que bene wana ayaki na matanga ba beta ki yekuta mwana mukie po bando c'est la responsable. On suppose que le responsable ndé mutayara ko bala mwana biso donc responsable il fallait y conformer biso. Mais eza maman ya mwana na poto amoni na réseaux sociaux. Tellement que c'est une citoyenne française. Ba bengi ambassade de France mutaye ko zwa ba maman na ndaku. Tu t'imagines un peu où? Et si bino na ndaku parce que memi bino tina morgue. On n'a que confirmer ce qui eza mwana na akufa. Oh là. Tu n'as même pas entendu dire que ton enfant était à Kinshasa. Oyoki te kabelaki et le côté bolobi andenga za mwana osala ba folie na ye ako se calmer ne botika ye ba yero bengo kende ko confirmer bembe moko eza kuna soki eza ya mwana. Quel choc. Mais toi Darcy, quelle démarche as-tu cherché à faire pour qu'on se laver dans la famille? Et puis pendant aussi que tu étais informé que moi si azalaki maladie, moi si aza maladie, mais moi si yo maladie yo ya famille na epé ezali, je peux même informer à sa famille pour leur dire que la situation est apporter une main forte par rapport à l'état ya mwana. En tout cas, bolingo et avec la bisoté bolingo et me marabiso musikate, l'amour c'est Dieu, Dieu c'est l'amour. Le vrai amour ezalaka bolingo odonge yaka odonge tiaka kimia. Bolingo odo ekabolaka ezaka bolingo te. Bolingo oyo ekabolaka même batu, famille, les amis ezalaka bolingo te. Bolingo ayaka na place oyo mulili ezalaki atie lumière. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes peut-être très baza bango mon côté. Et comment que depuis na linga moi sinanga na préféré na fa nanga na moi sinanga na bana nanga. Oui, il y a des raisons, mais cela ça veut pas dire que na kosola lisu sur na famille et puis au longwe musika poto, ce qui est plus de 800 km. 800 000 kilomètres. Ceux qui 800 ou bien 800 000. Merci, ils ont compris. Voilà. Donc, mais l'essentiel en a 8 libos. 8 kakawana. Ceux qui 2 ou 3 0 complétés. Oye petit Kinshasa awa, okutana na famille na yote, même pas ya ko informer bango et ce qui est grave. Aux malades. Sont même au monde des ana ngana vana camarade moko abimo mili bala na ye ayepa na ngako batama. Na yebise master tika o tebiri ko yebisa bango te yebisa na sande ni na bimis ko na ke musala na bengi bango maman parce que likambo ko mele na ndako na nganga mais c'est ça logiquement il faut faire ça comme ça na 5 heures lobi na tongo beaucoup ta na ndako po bamba ndo lukanga so siko tozana ye so ba benga moyena ndima kaza ezate po ya lingite po na blessé payé na se boyaka na 5 heures boto yeka ndako na 5 heures tana ko fongola bo mona ye. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, ils appellent le Kolanga. Moi, j'aurais celle à la maison, mais ma famille, tous les jours. Maman, Koudouanga, Koma, Omona, Atindi, ma préférée, ma confidente, Anaya, que je salue. Anaya, Ngalapa, je te salue. Omona, chaque tongo, elle m'appelle. Big Boss Ngalapa également. Oh, donc, Omona, Tindi, mais vous devez toujours Kobenga. Ngapé, on va vérifier ce problème. Babé, vraiment. Ça veut dire quoi? Bon, voilà. Restons ici, mesdames et messieurs. Toyoka nan audio et puis on se retrouve tout justement après audio. On a encore préféré nan Toyoka audio ya famille. Ya ndeko na biso oyo ya mobali. Oazalaki mobali ya ndeko na biso Niclette et puis on se retrouve tout justement après pour te continuer dans commentaire et émission. Oh, merci beaucoup. Mais il paraît petit, on a Azamoumi naye, oye abala, o dansa bala. Est-ce que ce que nos familles a Darcy, vous avez un cas au Kenya, dans ma tanga. Au Kenya, mais au Kenya, pas dans le Kenya, parce que vous avez au Kenya. Mais la mort, vous n'avez pas été j'ai dit. Ok, mais Darcy peut être ailleurs. Attends, il va le voir, tu vas le voir, il présence n'est pas. Dans ça, quand? Dans ça, entre mardi et lundi. Entre mardi et lundi. Comprends? Donc, c'est que tu as oublié de rejoindre pour nous. Tu as oublié de rejoindre pour nous. Tu as oublié de rejoindre pour nous. Tu as oublié de rejoindre pour nous.
Mais il paraît que petite wana nde muta sali ke Darcy za mukanda na poto, ye muta mema Darcy na poto, Darcy za mukanda na poto, ti Darcy azo kelela awa akena lupopo esimbite akena deuxième esimbite. So kuta mo sina bia bo ngiso we mabe. Non bango. Nous avons bien bango. Nesi basa so ke poto. Masala ngati mo kama agisha yaka na ko ko zo mo amiki. Siku na oboya ngo ndabo ngala sima mutu. Balo baba figa do ya ngise sa makide ya bo. Babi ke merveille mutabwa keli petite wana mbaso de makolo. So il avait zo so ba mi balé. Ya zakina poto. So ya zala kine ba so na ba mi balé. So ba audio wana noko la ba wa zengi wa mta asa ba mo atu. Noko afio noko ba so ya mta ya bido kwa atu. Na ba audio na so na da kina na ba si mususu wana. Nyos tu za kala téléphone. Siko Darcy na la fille ba boyana to bazala ranti. Ba sala mo divorce mais c'est normal. So mo na mo ndako. Bazongana na yana fille o auto kufa. Siko fille on a tia longwe alongwe poto ipaka yaki ko sala restaurant na ye awa nde akuba malade wana attaqué ye pa nde meme na kufa. Il paraît merveilleux mutaboni. Jamais ya. Waka mon ki ba lo ya appelle boye bi makamuna so la azabi ndo makamu. La feza muluba. Taza muyanti. Ya za makamuna ye ba kende talisa. Soki d'exim d'aboni ebe merveille d'aboni ba talisa bazalaka. Ouais dans ça pour mettre problème. Comme moi c'est pas problème ni. Babi Darcy féticheur, Darcy nganga. Maman mo bo mutasimbela ga ipare ba kisi. Donc ba bimisa maman na réseaux sociaux pendant une fois. Ba bimisa maman gas. Ouais, moi ko yango ngana MC bango ngana osala monde journalisme. Ngana za journaliste. Darcy wana c'est mon petit frère. Na kolina ye ngana za camarade ya Francis Mbaka. Ozomona même si bango na muta mieux placé aux informations na ata ba uti ba commune mususu muta aux informations na source zanga. Ponga na okota na ndako ba Darcy na pa ba Darcy na yebi makambo très bien. Bango ba film na bango ba ça le bon na bango Darcy a changé d'artiste en Zara Darcy. Ça comment d'ailleurs mon photo. C'est ça. Même d'abord était. Darcy il a kangama jumo na kufa kangama. Darcy il a kangama jumo sa kufa. Kufa il a biga Darcy mo na kufa. Kangama kuna bobo na bango Darcy. L'hôpital. Mais si vous osez confirmer que Darcy oya. Ah oya. On s'appelle le matin dans la cinquantenaire. So matin so ba kunon awa. Ah osa. So ba kunon poto azue bemé ba ke poto. On ne va pas divorcer qui tenait dans ce bébé et qui est sous poteau. On va divorcer déjà. Éviter. Voilà ce que éviter ce qui vient. On fait ça il y a quelques jours qui résolu pour que bazonga les mais tant bazongi ba comprendre que bazonga ni na bango. Donc bazali na bango na love mais Darcy ne asenta ki ne ya mado. Mais ya mado ta mosi na aza mosi ne ya wana ko déjà c'était ya mado ya mado ni ngapilo futa Darcy sur bazala Darcy ba sa ba ko na bango biso na bango ya oni bitela so Darcy na ya mado balingana voyage Darcy ya ka ke kala kutu avant ba na soir mais ba soir que tu as abina qu'est-ce moi avant qui pas fabrication que c'est bâti peut-être mais pas moi na ça maman ba odoza na ye ko odoza aza moi mke merveille au monde maman merveille aza mwana kingasani maman na ye na papa na ye famille ya Darcy ba yebi famille Darcy ba yebi te mais ba master ba yebi mais pas moi kingasani mon boss ko ba ba bien je na fabrication vous mériter une chose c'est d'abord comprendre sigo ngai nana posa na yo bisha te ngai yoka te non problème eza nini yo oza grand frère propre ya Darcy Mbaka bureau ya Darcy Mbaka muta ko éclaircir opinion pour l'instant eza yo Gisha j'espère que Gisha yo mtoko éclaircir opinion ndenge ba lo bakuna monde ba lo ba yo monde ba ko sa mamte na ça qui est ça encore à Darcy oui c'est ça c'est ça amongo atelier mo amongo Gisha bani bo motoni c'est ça pour y appelle cette autorisation ne bango bazo takiye ne bango yo finga ye biso to za pena sima ya ko lo ba pe ba o lo ba Darcy biso on a contact Darcy
naka numéro na ifo bengi na comme ça oyebi sur le bika katana comme journaliste comme journaliste et même sur to zo encore na ye ponga yo ile na zuta numéro ni na zo numéro na yo na bengi oyo to sala édition biso to répondre pe ba ngo parce que pose accord na ye pas ye ba bio ye kala réseaux sociaux oyo parce que na nenga blagité personnalité Gisha yoza bureau ya Darcy Mbaka na Kinshasa ça vous mentir côté réseaux sociaux na minute au monde a commencé que ba salir personnalité à Darcy déjà ba image je on va finir na côté Facebook dans l'axe ba finga Darcy ba ba photo Darcy ba tiana ba miniature ba bi Darcy a sorcier Darcy mutabomi fiwana merveille m'a donné mutabo akeli fiwana mbasu yango akufi voilà ba ta musa réseaux sociaux ba geta lisaka ba ita ba moi moi ba tu pété moi pété akufina makambo yesu abo moi ce n'est pas ni atina moi abo ko nani et pourtant moi c'est pas souffrir na ye baso na bango basoin na bango mais le maloba même mabe ba capter maloba wana ba bimission na émission ba mo finga tala bo non c'est pas bien siko eloko sala que la fille ba boyana na Darcy cause ka ya madoto ba cause ya madoto mais eza ba na bango la jour ba mususu ne so alega gizuwa mingi abone ko serrer mobile mingi sora yo akufa ya no tika Darcy tenté enfin on tika Darcy tenté ali abone ko loba donc ani mo Darcy na baside mais mobile ba kanga yo Darcy star ayebani aza ba connaissance na mususu ya faut yo mo faut craquer le bandi basi bala na ba ope basa ko na mwasi na mwasi na meya za encore mingi saka pana est-ce qu'on peut confirmer que Darcy akenda poto na mbongo ya bon wana toyebi makambo na bango ti nga ko ba tabu onga na yebi nga mo ndef Darcy akenda poto mo même ta soutenir ye ko to le bango to komba te surtout to mo même ta soutenir Darcy ta kuma pour ba ti ba sama na bango bo na bodu ka te pe media ko chanam ambo na beta bale sa na bomu. Mais est-ce qu'on dit que les images sur les réseaux sociaux, na mito pas ma fille wana. Est-ce que matang eza Darcy na osambo. Yo ce qu'on faut ça l'effort. Pour benga Darcy, pour que n'était pour benga né Darcy, pour que vous ça la droit des réponses. Ouais, c'est la question encore. C'est la boya pour ça ba tika ba finga ba to ko il y a sa star akoko ya ndeni ya sa star. Faut Luka se justifier, Luka prouver innocence na ye. Soki ya lobate. Bino ba bureau na ye bozana. Yo za bureau proche à Darcy. Oza grand frère à Darcy, Memi Darcy boy. Y compris nga na loba ana Jérôme ça awa. To Memi Darcy boy, to Memi Darcy boy. On comme même bureau proche à Darcy. Il est bien. Mais biso tozana na droite ya bibisa ba moko be ça accord na ye. Parce que là, on a fait le bon que il paye que il y a un ami qui s'appelle ba funa ye un soir un peu qui a besoin de passer un c'est pas bon mais tu les as pas mais ça zana la ça les encore le ça ko ye mo ba bubu obune ça ko na ah mon amour mais si ko depuis makambo ne bimi da yo so na Darcy na so na Darcy à réagir peut-être à réagir pelo tu as ça le silence maman ni que silence wana yezo bimise mabe silence wana ya Darcy kuna yezo bimise mabe yoza bureau Darcy proche oza grand frère ya Darcy silence wana ndenge moi ça kufi awa yozo réagir tozo lobaté mais bato na ba réseaux sociaux ba réagir au moni teke no yo moko Darcy ozo obimisa mabe au moni teke moko ozo bimisa mabe oh chérie Agisha ozwa c'est bon mon teke Darcy obimisa mabe bon tozo la ya ko bobenga ena nu ko bisa ko sur le terrain tokoyeba donc Darcy ozo ya lundi ya lobby to mardi des jours Darcy ba finge fo ba imile Darcy na nenga liboma ay ba Darcy na so na pas soy bon na zuna imana qui n'a pas soy bon na zo likopo qui n'a pas soy donc mbongo nyonso to azwa na lupopo na imana et qui n'a pas soy o akufi donc femme na légitime ba ta ba poste na bank na mbongo ya Darcy comme de après ça Darcy mukanda ou Darcy. Voilà, merci de retour sur ce plateau. Oh Bandeko, oh, Bozo Kawana et sa famille. Il y a Darcy, c'est ça son nom? Darcy. Darcy. Aza na kombo bien, mais non, Makambo Mabebo et Poani. Donc, en jeune, vous avez encore à venir les a Liboso Nabino, Makamboza et Liboso Nabino. Ça fait mal, ça choque.
Je pense moi ba commentaire rebelle na ko zongo na ngamu na yo mama Mireille yo koki kuna no koloba nini bandeko ba comprendre nini na audio juste une minute parce que tozo zo siko bom o ezali bongo ya famille. Et là ça ninga passe na kati audio. Très bien. Ezaka ndeko ya Darcy. To proche ya Darcy. Mutazo confirmer petit on a pas na makambu na ye. Azaka na makambu na ye. Donc ça vient confirmer la thèse que les familles à Darcy Mboabe sa réputation est bembe à Niclet. Oui, parce que Koyoka déjà audio Toto Landa ça dit beaucoup. Oui, ça dit beaucoup. Ce qu'on a eu ça n'a pas si nanyo c'est ça que cette fille mangeait, buvait, fêtait avec eux. Oh on a le papa dia mbonga Niclet ya belé. Mais ndeni ni mutu wana kufina ni kuba kundi eto lo ba petit na pa na makamu na ye. Bozo cracher sur mémoire na ye c'est na makamu asala la bino ne bandelo bandi ko reconnaître quand même la bino ndeko na poto. Après ça, il y a avance, il y a dans mon avis. Mais n'engeni tu te permets. Na souka posi sur le bic, peut-être pas la macamne, tu évites ma ramena, mais là, mais là, tu bambon ou à la boule. C'est yo, ça la copa, mais là, tu bambon. Pour pas ndéconailler, bah, y évite, bah, lobby en on a vidéo, on a sali bon vidéo, bah, lobby boule. Ce qui m'a dit que Niclet a un on a bango. Aya. Aya. R yango. Ce qu'on y a les sous-té, tant pas aussi ça recunda. Oyate. Oya sous-té, pas de bioté. Ce qui, yo pour y qu'on a au devoir Niclet. Ninga yaki bwa yote kabiloko bo. Er yango. Bon a def ça qui est belé. Eza mabe. Vous comprenez? C'est simple. Sikoyo yo olobike Niclet yana bambonga bato. Batango tozela bino ba yana famille. Attention que c'est belé ba kofuta malembe. Est-ce que yango de fallait bo mamutu? Oza pena sûr que ba boum Niclet ando sala bon sala na mbonga mutu. Atana ndamu ndamba kofuta te. Afuta. Vous comprenez? A refuta na ye. Très bien. Donc le basco bon des asco bien té. Pour bien mando liane bondo melane, c'est bondo liane bondo melane bolinga gete. Donc boba que ndeko na bino avana na wana po bozo souci et puis si on boire na bino borango. C'est ça. Et puis j'en profite aussi pour na ça. Mes frères et sœurs, avant de vous engager, Montréal n'a vraiment de concentrer en Abisso. Le Bamakamusu sona toko salango après ce qui est émission ici. Ça, on a nous a très intense ces années émission ici là, s'il vous plaît, Montréal. En pleine émission, on dit pas ça. Mais au Lobaki Tolongoli. Basapatu tokoti siko makolongulu au moins lorsque mais lorsque moi aussi je trouve que c'est pas il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas et qui distrait c'est que dont je suis alors je suis obligé de remettre c'était le coup là il y a Moïse mais qu'est-ce que moi j'allais dire Bandeko il y a des familles et ça ba famille mosusu bakota kate. Ma soeur, mon frère, avant de t'engager, ou s'engager dans mon tout moi suis bien mobile. Prends ton temps. Yeba mobile nani nazolinga na s'engager na ye. Famille ni nazolinga ko kende ko tia lokolo. To luka kaka ba famille te ke fona kota na famille ya Abed. Na kota na famille ya Adabo Mbole. Na kota na famille ya ba o ya Tangi Kombo. Bango pe ils ont aussi des problèmes dans ma famille na bango. Ils ont de sérieux problèmes. Na kokota na famille na te parce que baza ba pauvre, oui. Mais ceux qui kaka baza na nzambe, baleki ba famille riche wana nyonso na kimia. Baleki ba famille riche wana nyonso na kibomutu. Voilà pourquoi nous là jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à bien faire les choses où il y a ça la choix moko parce que là pas partir on a complété le très important pardon. Parce que on compléter l'engani. On a complété le moment. Ko compléter. Ba maman la biso à Kalabata ba faiseur de somme. Maman la biso à Kalabando banda pena vieux ka na télévision ya noir et blanc. Balé malé bati komi papa na maman ndenge moni ba onde. Très bien. C'est ce que tu nous vous comprenez. Au boyi muto azana plein d'avenir. Olingi muto azade ana moi quelque chose akuta yeba papa mais vie nezo suka po akota yana makamoko boy yesu ki sa vie na. Très bien. Mon au sacrifier muto ana plein d'avenir. Patience des gens abiso basi. Ya oloba que je veux miser sur cet homme. On va vivre ensemble. Bien que il va les belé pe ba comment décevoir au musée. Lobi alobi za moi si ya niveau na été. Yango nyonso ezoko revenir na makambo nga nazo loba. Il faut qu'on soit temps pour bien comprendre nani oyo azali boso nanga. Dernièrement, je suis allé chez mes parents. Grand prêtre Ngala à Zokumba Bisso. Bisso de Fanny Nassimana, maman Annie. Maman Annie Bouf, je vous salue maman.
tofandi na sima alobi omoni nde tofandi na yo na sima awa papa na bino azokumbati naza na besoin air na fandi awa na katikati nanga nazala na petit fils moko boye na répondre maman et si longtemps que nanu nazwi oyo nazoluka te na kolokota n'importe qui te po aya atia trouble donc le temps oyo nyonso nga nazwi bomona yango inutile bandeko prenez le temps pour bien faire les choses voilà nakanisi vous avez compris wana ezalaki audio ya famille. Merci beaucoup à toi Vin Kosi, c'est ça ton nom n'est-ce pas? Pierrot Engambe, c'est ça aussi ton nom n'est-ce pas? Voilà, donc je suis entouré par des réalisateurs avec de têtes bien faites, merci beaucoup. Et puis un réalisateur marié, donc il faut respecter Yazali ndenge moko na ba célibataire te lokola ba Pierrot, voilà, mis le respect. Non non mais ça devient de trop là. Voilà, merci. Bateau moko yonde ozokumba. Comprenez-moi, mesdames et messieurs, nakanisi boutu kolanda oyo audio pe décision ya famille. Boyoki ezali ba commentaire yandeko ya moi cité. Et moi j'ai de larmes aux yeux et ça fait trop mal. Apparemment aujourd'hui ndé tibiso tozo respecter les sous ba morté en fait. Ba valeur na biso donc ba vraie valeur ya biso ba africain ba to mwindo ba congolais ba bantou ndeti ezali sous-souté donc ndeti donc ezali sous-souté na yebité technologie et elingi et dominer même kibobiso ou elongola kibobiso. Ma chère, tu peux dire quoi na 5 ou 6 minutes pour to moi to kabona na yo na émission Ngalapa na komaki. Ah, obenga bien. J'aime ce nom. Ngalapa. Oui, Ngalapa, oui. Na komaki. Na ko un peu de sucre ça olingi mais toutefois. Non, allez-y, ajoute encore un mot. Ngalapa. Ngalapa. Tu sais. Je te donne. OK. Voilà. Ya. Vas-y. T'es continue. Na komaki, le quoi tout journaliste n'est pas offrir information. Appelle. Ah. Non mais mais Zoa ils ont bon. L'argent appelle l'argent. Merci beaucoup. Tu as offert information. Je suis arrivé dans la famille. Na komi, voilà date ça qui épisode à Liboso. Maman a bengi alamuki na pongi. A bengi ngai. Spécialement. Abi Mireille na lingo ya ko assister la réunion autour ça entre biso na famille Badarasi. Très bien. To yoka de toi-même. Ni comme ni ngana oyebisa ba. Yves Pan que je salue. Vin Kosi pe na pesi sumbote. Yves Pan, le directeur des infos, mon ami personnel. Ah, il est penanda tambola na information ko ngona poche. Mon ami personnel. Sur YouTube en poche na. Kalaka. Au moins kepe moi trop. T'es na lobby au moins kepe moi trop. Fona boke moi trop pour ça musala azo. Bon, ils ont ma bête. Parrain na ngai. C'est donc boko kango ka bon. Na bi na YouTube soka muta ko boka muta ko mo kanisa et y a rien du tout. C'est l'homme qui a na oya ngape na piste mbote kotaza. To leki. To tikala wa maman. To saka to bimite. Et quand on est arrivé choc nangé zalaki komona. Au moins une famille dans la génération, Coco, maman, moana. Vous comprenez? Si quoi maman a télémi, maman Léonie, abandi oloba. Yem tatinga iba benganga, abandi koloba. Ayebi si famille na biyo atuni bango biyo boza banani. O ngana za noko ya Darcy. Wala nani leki ya Darcy ah OK. Nazaki akolala na lamuki Mireille izala wana yo lokwa journaliste po yebisa bato ba olobaka lobaka. To ngala ko yasu kolobati. OK. Ozo mona izala lokwa lonti mama délégué nga mo mukie. Donc apesi yo maloba na ye. La journaliste msupe ba yaki ba kutenga na kati wana. Abi Mireille yoka bien. Mam na yebisa bango. Très bien. Ngana bango. To ko sa matanga place moko te. Basala matanga na bango kande baboya biso déjà. Biso pe to ko sala matanga na biso ya ba pauvre. Oh là. Bango mbazwa kiye. Bayaki bisengo na ba melaki baliaki na kanisa ki que likolo ya bien fait na ye wana ba ko signer biso tato kanela ki bango ba ko signer biso ba ya awa ko bala ko biso que non to linga ki e penza moi si na biso qu'il pleuve qu'il neige to ko ya et puis to ndimite to to boma bango mais ba fani na banda ko na bango banda samedi ta ya ba oya koko abandi ko lela koko ya nani c'est choquant ya na Niclette a telemi aza de mpaka na lingité
bino bozoya kotuna biso que ngai pona bana na lingara te so mutabi ngai ko filmer te mais na check no ouais mais c'est ça le respect aussi pona respect ya koko na maman Léonie na boy ko cha vidéo mais extrait za wana yamiki bazo mona wana ba pesa biso nzela babi filmer partie o vous comprendre koko atelemi asiliki na bani ko calmer koko te fanda abi comment bino boko se permettre bolonga pa na bino bofali na kiti na biso bozobisa biso que nani mutakina ko chaye na morgue mais moi on a fait maboko na bino biso ambassade mututi ko za biso obi ke to ko se na mama na team vundu ne bovandi awo nande ko mo pe ya Darcy ya mibadi bazaki na ba jeune moko wana j'ai senti la douleur de cette maman ya grand-mère wana abi ngai nde naza boye koko na ngai azalaki jamais akokoya na Kinshasa akoma pa na ngai tasundola na ngai yebisanga susu ke Niclette asona koko na ye c'est choquant alobi ntango babengi ngai ke Niclette akufi nazokoka kondima te koko aza débouché avandaka mpe kaka penepene ya badarsi koko wana mais mwana nazoya ti penepene ya koko na ye makotaka pa koko na ye te vous trouvez ça normal à partir d'où hein na manière nini boko expliquer ngeloko wana peu importe ce qui se passe dans la famille c'est choquant hein ata kutu likambo za ndenge nini na famille babongisa kaka la famille reste la famille ngai ne naza boengala parce que na lingi yo jamais na koninga maman na yo na yo bozana problème peu importe ata maman la gifla ki yo ayo kiseko la question na yo ngala pa wana c'est ta mère c'est ta mère tu ne peux pas tala na yebi ko mema mwana libumu hein ko boko leti ko kisa ya ko kisa 30 ans plus de 30 ans eza lipa na kwanga te oziba mbongo mwana na kepoto zo bundana mama wana tant mama vivaka bundaka pona mwana azwa vie c'est ça parce que mwana na azwi vie akomi ennemi nao akomi ennemi ya famille na mama na ndo akomi ndoki akomi ke mutasala kinga boye mutasala bozo bimisa na ba audio bo inventer que papa na ya leli na vidéo wana famille ya papa na ya zelaki wana tant nga na vani entre maman Léonie ngai famille ya papa ya Niclette naba famille ya Darcy papa on a tout ni banga bi comment vous pouvez pas donc Niclette abeba na famille ya maman na famille ya papa tolo babongo akomine ya bino to botela ki bino po ya supa bisote bato bako pesa biso nini historique malamu ya malade neza bino po bande ko na mbazalaka mobali na ye wana e console bazalaka na ba problème batikala ko kabonate batikala ko kabonate baba na ko solola tous les jours ya mbongo pe ba pesa ni bambongo et tout le monde le sait, il y a même de preuves. Maman ya ba famille na ye ba boyi ko sala matanga na ndako oyo mwana ba kufelaki. Ba bibo kanga. To ko sala matanga te. Po to bi makambo lekani awa te. Abi na tali mwana na ngai na fongoli ba bisinga na kene ko vérifier ce que za mwana na fongoli na tali. Azalo ko mutalali. Akondite. Oh ko beba bebite. Abi na kitoko nyonso. On dit mutu mo alali pongia ko la mukasima. Si vous choquez ya modèle wana koko boy bisanga peke kati azaki na problème na Niclette maman azaki na problème na Niclette ba oncle bazaki na problème na Niclette ba kota papa bazaki na oncle ba kota maman bazaki na problème koko na ye oya banda akena ko bongisela ndako azapeka na problème vous trouvez ça que c'est normal est-ce que vraiment c'est normal mwana moko ko so na famille mo ya papa na ya maman na ba kokololo na banani d'abord on est 65 qui ne bandaka oliaye merci nakanisi awa ndeto suka na ya émission na biso makambo yo lobeza ebele mais nalina pesa ka conseil nki nazo pesa yo no pesa maloba suka pona émission oyo pour épisode des ebele en tout cas ça c'est le tout premier numéro pour la série Otozo Lingato Banda pour la émission oyo. Voilà pourquoi j'appelle cette émission le code de bonne conduite. Na se rappela nanze momoko Fabrice Ayemba aloba mama oyo abotanga ateka biloko ebele ponga na kende classe après na kimokolo boye boye bisinga ke mama wana azali ndoki so que akolia yo oui nous savons qu'il y a de mamans insensées comme ça oh ba se complotaka contre bana na bango pour détruire bana na bango mais ekozala occasion te que yo kima même maman na yo benga quand même ata na téléphone même ata ozo benge do directité mais au moins tu as la famille oyo okoyi kozwa information ya maman ce qui peut eloko ezali otini même à travers Mireille et komela ye allié yango po eza ya yo
Ça fait trop mal. Mireille, un dernier mot pour tout le monde. On peut savoir conseil na ba jeune il y a partout, il y a mon baye baka eloko moko. Baye baka eloko moko. OK. Mbongo ko ça biso. Très bien. L'argent ne fait pas l'amour. Tu comprends? Si on a écouté na ngalapa. Donc ngalapa yo kuta na ngana na moi chweke. Soit na yo chweke. Yo kabola muna famille. Pour source éthique la source. Va changer la famille. Très bien. Ata ba ba ndoki bango nyonso. Pour changer bango te. OK. Vous comprenez? Na ko lo baté ngane na muki boye na changer na famille. Ngana cause na problème na famille na. Mais quand il y a un problème dans la famille, je fais. Na ko kende kaka d'une manière ou d'une autre, faut na kende pour sa famille na. Très bien. Vous comprenez? Et puis dans une information que connaît les canaboyés, ça la boye, ça peu importe nos différents. Bon on des familles tambola. Très bien. Ba jeune na lelo ba komi surtout ba na mibali ba komi ba matérialiste ko lekana mi na basi. Te basi ne ba komi ba matérialiste. Mibali ba komi ba matérialiste ngomona ba komi ba gigolo. Ba komi ba pede. Bolimbisanga kombo wana so ba boye ba komi ba vewe. Lelo komi si mibali bongo. Ko linga ko sala te. Ko linga ko dépendre de. Ngasko so na zuyo. Na yebi ke na moi chweke yo lingi so nga o dépendre na ngam. Na solo o tikolo comprendre pour lena bilo baliara te. Na sepeliso na vie donc na yebi na ngai ke nengo ye wana o yeli boye. Parce que na sepeliso ya dire que o tikalo na bongo. Te olobi mabe. Okolia biloko mususu yo o sepela kolia ngote. Nanu balia te. Te wana nde do lobi mabe. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ezala qui t'a dit ngalapa na micro ya Top Media Télévision. Bongo na Yambela Ebino, ma consoeur Mireille, une fille bourreuse de talent, remplie de sagesse, ma potentiel élevé, Nzambe Azwa Lokumu, Abatelaye, Tikete Bisika Nyonso Ezwame Ebino, Top Media Télévision, chaîne Nyonso éco-diffusée émission au Ngana Linga Bino Mingi. Lobby ekoleka lelo na ndenge nini soki to travailler malamu mais soki to travailler malamu te to continuer ka ko fana na ndako ba parents to continuer ka ko bando finga batu na ba réseaux sociaux ko tiaka ba commentaire mabe ko tikokanga batu bandoki to kutani balasima allez bye bye.